mbote lisusu bandeko balandi ya tokomi wapi esengo ezanga komona bandeko nyonso ba Kristo surtout bana kisenso ndenge bakolanda mingi magazine tokomi wapi magazine tokomi wapi esalama pona ba congolais nyonso pona bandimi pe nyonso balingaka kolanda makamba malamu mokolo malelo na eliboso ya betando na bino poto sola makambo etali mboka Congo. En tout cas bandeko na ngai oyo akozala toucher na oyo pa kosepela na mo élément na côté la bino obeti maboko okomata félicitations parce que makambo zo kala mboka okongeza mo passe mingi lelo na liboso na bino na beta masolo ya province moko ya Congo central pona nini na beta masolo ya province ya Congo central parce que Didier Kiku bomona kawa Didier Kiku azali makizoleli Didier Kiku azali longi maître Didier Kiku azali fuemo Didier Kiku bomona kawa Didier Kiku yemoko azaka makizolele Didier Kiku yemoko azalaka longi Didier Kiku yemoko azaka kia diambu kana kata Didier Kiku wana yango lelo na yeko beta masolo ya Congo central to beta masolo ba candidature ya gouvernorat kuna mutu nini bana Congo central bako kotela motema ba député ba sénateur ba député provinciaux ba nyonso tout ba soniaka avancement développement Congo central nani boyo kotela motema to la sabine na katile mawo lelo tozo beta masolo ya molekaki ndenge nini vrai candidature ya gouverneur ya Congo central ezala nani bande konanga ezo sala passe moi mokenda zo beta masolo zo mona na ba télévision na kosenga na ba congolais botika ko betela ka batu maboko batu mingi bozo betela maboko bozo benga ba président mbongo bazo pesa bino za mbongo na bino bozo benga président yende asukaka mapango ya l'état bozo benga président yeli ko mona tinel to espace moko ya vide ya Congo za la terre ya tegili ba paya complice na ba chinois na ba indo pakistanais ba congolais wana mais ter bazo yaka bozo yeba bona banzembu bozo betela ba maboko bazo be ba député bazo ba lukula bino donc mbongo na bino bazo yibaka ya bazo pesa bino ba 1000 francs ba 500 francs ba polo ezaka mbongo na bino ya na zo bendera ba congolais matoyi botika ko bina botika ko bina na n'importe qui makambo zo kala Congo central za soni pe mawa makambo o etali péage ya Congo central nana zo ka mbongo ekendaka wapi banani baza complice na sima destruction ya Congo central kaka péage mbongo péage parce que mekoko ya to kobeta masolo ya minéré sorte de solution te na mbongo péage ya Congo central comment mbongo ya République démocratique du Congo un chinois avec maka devant ya ministre mbongo Congo chinois nazo futa République démocratique du Congo chinois zo mbongo péage ya Congo central azo futa Congo mais lorsque moi mbongo mukezo pesa redevance azo futa na gouvernement Congo central bande ko bolanda ngai na diaspora na mbongo na biso Congo to fungola miso nani azandoki ya ba congolais nani pa loka biso il faut dossier ani mbongo na biso bonga dossier à péage ya Congo central dossier à péage na ba congolais baza sima wana ba avocat ba ministre ba député na ba gouverneur ya Congo central mingi ba ex gouverneur baza na sima ya péage ya mbongo péage ya Congo central na sima ko détruire Congo central mbongo bimaka combien zonga na Congo central banzela bonde eso sali Congo central ko wande combien ne va porter ba para matadi pour abomana de comité to zo ka mbongo péage yo député zo la ngai yo ministre national zo la ngai yo s'occupe gouverneur deshi na ebi zo ka gouverneur na ndaku na yo to zo gouverneur conseil d'état parce que zo tele makaka ozo ka gouverneur pour la mbongo péage c'est ça bande kwa Congo central bo fongola misu monguni aza pembeni akokosa bino nazo tela bino lelo moi déclaration muke pour la première fois maître Pati Lendo candidat gouverneur à Congo central candidat valable la méritocratie muto bana Congo bandeko na Congo central bandeko na Katarak ya Bafle ya Lukaya oboko kotela motema la méritocratie ils a bongo maître Pati Joseph Lendo muto boko simba bo chapua Congo central ko zonga na badwana na format o ezalaka ba muta kasavu ba muta kinzonzi ba muta kisombe
ekozonga pena Congo central toyebaka ya lelo te. Et comme n'importe quel Sénégal honneur ya parti politique pour aux jeune parti politique mo boy aux que le leadership ya Congo central te. Kuna spiritualité de contrat spiritualité za mingi na boy honnêteté na Congo central. Okomona ke ba ministre belé à finesse na budget ba défilé awa ba sa ba ta Congo central parce que honnêteté na méritocratie ne rezalaka. Mais Bolanda déclaration pour la première fois Maître Pati Lendo candidat gouverneur valable à Congo central. Bolanda ba déclaration na ye bongo to ya na ba jeune na ba association bongo na ndenge ba ba déclaration na Kikongo na Lingala na français pour pas soutenir mon asomi école Congo Maître Pati Lendo. Ben d'abord merci Nabino. Yo lobi président Etienne Tshisekedi a kokisi 5 ans na se Mabele. Mais pour Nabiso ba méritocrate, le président Tshisekedi c'était un intemporel. Donc ezali muto liwa na ye e bomi eloko mokote na bitumba na ya bundaki na malobana bimisa na vision na ye. Pambate balobi ete batu ya minene bakufaka solo te. Omoni bitumba ya président Tshisekedi abundaki mais abundaki bitumba méritocratie pambate combat ya Congo des valeurs. Et uti na biso te biso pesika elongi ya méritocratie to pesika kombo na ilamba mais muto tongi lamba nezali biso te. Donc voilà et totondi nzambe solo na tina ete sima na ye bitumba na ye solo même likolo yebaki yango et pesi biso yano et botusi biso mbuma lelo yo to komi na président Tshisekedi mususu Félix Antoine Tshisekedi. Donc ezali commémoration moko ya esengo na tina ete baleki bandeko mususu o bayebaki bayebi tina ya bituma bazo bundate lo na politique bayeba ete okoki kotambusa mate soki omitie na bapaya bato oyo bavivaki liboso na biso te. Et wana eza lokola mpona biso bomo ya président Tshisekedi oyo toyebaki malamu oyo tosolaki ne malamu oyo andimaki biso na lolenge tozotambola mpe na lolenge tobundi bitumba nsima na ye. C'est une évidence historique, on ne peut pas y nier aujourd'hui. Eh bien, tous autres dans Nzambe ete molimo ne pe malakimia, ba Tshisekedi musubiso yo tozali, toujours continuer combat wana pour que Congo et vanda solo maboko ba oyo ba mériter yango. Ndenge président Etienne Tshisekedi mwana asili koloba yango. En termes ya souvenir, nini marka na lutte politique na ye? Oyebi bato yebi soir malamu te hein. Nabi ete président Tshisekedi c'est un grand méritocrate. Eh bien, et le président Tshisekedi azalaki moko ya collaborateur le plus immédiat, permettez-moi, il y a président Mobutu. Et natango wa président Mobutu, et le président Mobutu ayebaki ko sala ko somba solo. Milimo ya boyo basalaki na ye. Le président Mobutu savait chérir ses collaborateurs. Et na ba république nyoso tozuiti lelo to komi boy. Na moni république moko te et pesi collaborateur nakobenga makabo lokola esamaki na maréchal Mobutu. Mais malgré cela comme na moment moko président Tshisekedi alobi non, il faut qu'on arrête et qu'on regarde vers la bonne direction. Voilà le plus grand acquis pour nanga ya président Tshisekedi aboyi ba luxure. Donc ko vandisa mayaki bokonzi na ndenge vraiment mokile lingeli andimi komeko vande na vie wana ya bozangi ya kotiolama pamati ko bosa te ba bimseki président Tshisekedi mutali boma ba même yena CNP pe asalaka démenti te mais histoire ya ngomboke démentir que azalaki na iloko bango balobela ki ete. Donc voilà loko wana aboyi bozwi wana ya Mobutu aboyi lokumu ezaki na Mobutu na basaleli na ye andimi kozala sima ya peuple anyokwama. Et président Tshisekedi na biso to bunda soko na tombole lamba na mona mu Congo ba bilembo ya ba baïonnette o tozola bato ya Mobutu to bengaki bango avec président Kibasa la soldatesque du maréchal Mobutu to bundi bitumba wana to atiki bozui azoki pa na biso pamba ta vivre na biso to sekaki ye nazaki na bana Mobutu to kola bana Mobutu mwa mingi babane koloba tozo compléter ni ne sera ka tonton vraiment a commander a komi wana. Pour eux c'était un problème mental mais ba bosse que problème ya idéal ya ba conviction ta le ndenge e boti mbuma azate matikali intemporel moi nazala bokonzi lelo. OK, moi nazala bokonzi lelo tuzomona biso nyosu ndenge mboka peso tambola mete pasilendo ezate ke comme ozolinga o franchir nzela moko boyi o banaka nyoso zela malamu Tshisekedi wa mulumba le père
soki lelo bazonga na bamoyi nzambe basala miracle comme bika zali pona bino ba intellectuel bato ba yebi makanisi oyo bazo kotambola na vision mboka Congo sur le bazonga est-ce que na Congo lelo bato bazo tambola na vision na ye to ba misuba bazo bigoko na mbata. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que y a na lobaki on a mausolée, na kende ko lata na uti na mboka mindele. Na lobaki na biso ko lelo zongi ngai akoyamba ngai. Ça, je suis sincère. Ce qu'on peut dire, c'est que zongi akoyamba ngai moi na ngai ozo tambosa malamu. Mais il y a un problème autour du président. Mingi bazo beta to lelo Tshisekedi ba yebi été. OK, comment mi na Bible yeso lobaki on la Bible. Ba ko beta bino to ba komi ya Tshisekedi lelo. Ba bundi bituma Tshisekedi, mais ba bundi bituma pa wapi. Et là, je vous dis sincèrement, le grand problème, il faut que le président atteigne la madame autour de lui. Qui est qui fait quoi, pour la tout long ensemble, tout le monde est pambaté. Et que vous avez mandé le président de la République, et qui ici comme le président Tshisekedi, Feng Sobiso Bengi, ou la Pesibiso, to benga na Congo, Lupemba. To comme on a dit, na papa on a lobaki. To comme on résiste, na makamusu pambaté, papa na résistaki. Et to moni, li tomba o nzambe, oya keli mokili apesi ye atiki biso na nzoto mais na makanisa za na biso mais atomboli moko ya bana na ye. Ça c'est un héritage. C'est pourquoi nous disons la bateau sur babunda bitumba. Mandat après Tshisekedi Félix Antoine moninga ya biso totangi na tumba to kutana na collège Sainte-Anne Elikia ezali mandat ya ba jouisseur te. Wana vraiment to tele milango pe to kolembate. Ezali mandat ya ba tralala te. Ezali mandat ya ba aventurier te. Ezali mandat oyo azui yango eza même na benga boni eza même devoir moko sacré pour naye pamba te fa tombola en fait le pari oyo papa na bango abimisaki na miso ya batu nyonso oyo biso tondimina ki esolo na koloba te que tout va bien. Je vous ai dit qu'il y a un problème et le grand problème c'est d'abord autour des gens qui sont avec lui autour de bateau yazo pour na yango ngana ko senga ete na bateau ya ko sa na bango pamba te bon eza nango secrétaire président Tshisekedi Félix Antoine azape moko batu bandimela nzambe solo atuna nzambe na lingina zwande ko songolo Jean-Claude Dumbi nzambe mutu azanani est-ce que sunga ngato ko bebisa musana ngai c'est là où il y a un problème très souvent tu tchaka ba sentiment na biso tu tchaka ba passion na biso humaine allais-je dire il ne sera été toujours ça choix batu malamu te et ce que ça na choix malamu te Bible lobby nzambe asala kaka oyo yaka na matoi na ye. Nzamba sa wega mato nani azo comme ça ba mato ya mokonzi les collaborateurs si ça ne va pas tout qu'on est président de la République c'est-à-dire les collaborateurs ne font pas parvenir au chef les désirata du peuple les attentes du peuple il y a une cassure et maintenant que tokomi na pas tokomi le lobo monde ndenge nzamba zo sala ba mbongo na minene ezo la kisamana misu na biso il faut que tout sunga mokonzi mboka na biso to dimila nzambe na nzela losambo et que disait encore le maréchal Mobutu plus rien ne puisse être comme hier ou comme avant. Voilà là où nous sommes. Très bien, Maître Pati. Poto Longola, sujet à Kondo Etienne Tshisekedi. Est-ce que Etienne Tshisekedi a mérité le lot Babengaye père ya démocratie? Non, au moins il a ninga kabablo kwa la mingite ya ba lokumu ya mokili. Mais il est vrai, bana na biso to boti, bakobota bana. Tango nyonso bakolobela démocratie na mboko yo Congo. En tout cas na Afrique. Bakotanga ka papa wana Etienne Tshisekedi. To benga ye père la démocratie, to benga oncle la démocratie, to benga grand-père. Ngana za na méritocratie na koloba biloko wana mingi te. Mais histoire ya démocratie ya Congo ekoki ko komama te na bitumba papa wana bundi. En tout cas la tango Maréchal Mobutu moi qui vous parle, je sais de quoi je parle par mon âge surtout. Eh bien c'est qui facilité hein. Ko braver la DSP, ko braver la FIS, force d'intervention spéciale. Qu'on brave la garde civile, qu'on brave la gendarmerie, qu'on brave le service de sécurité qui multiple. Il a qui facilité. Et le monsieur a foutu yango na musuni na ye. A foutu yango na molimo na ye. Ba tioli pour la bitumba zaki na moya vision. So zaki pour la bloka mokili. Mais je vous ai dit qu'il fut un grand ami au maréchal Mobutu. Et ça na bana Mobutu ba benga papa Tshisekedi, ba robe papa Tshisekedi tonton. Je vous dis des choses que je connais. Les enfants Mobutu qui nous disaient à l'époque, les années 80. On ne comprend pas ces tonton. Il est aimé de papa. Mais qu'est-ce qu'il le prend? Bah, on va la présidente qui a voté, tu sais qui a voté. Mais on comprend les lots, on va dire moïté. Et ça qui a voté, na ba jeune besoin d'habitude les lots. Politique comme le la bilanga. Donc on a bateau le côté moziki, au lingo côté silikoti. Mais beaucoup de politique avec au ba bengi na français,
beaucoup ta bosse la politique moko référentiel oyo na politique pour Hollandi na politique biso tondie président Tshisekedi okoka ngai te parti lendo ake ko mbongo mutu akosi mutu ah non on vient en politique parce qu'on a des idéaux on a un idéal fort on a des convictions personnelles assises au monde nga na tenga mabo président changer longinga na ke kotobu na mona nga ma président Songolo mais j'ai connu le président Kabila j'étais aimé de son père mais je n'ai jamais été avec lui parce que bon na mona ko na bako mona et c'est pas nga na misu nga été voilà notable du Congo, Félix Tshisekedi a posé la première pierre pour la construction et apport en eau profonde et à Banana. Après plusieurs années, il y a la tentative, il y a l'initiative, il y a la condition de la réaction nos années au Mona Ipenza, Félix Tshisekedi, on a un partenaire, il y a Émirats Arabes Unis, pour procéder à l'acte. Nalingaka kotanga mingi. Obeolobi nangai politicien de lumière ndenge na lobaka bandeko méritocrate c'est-à-dire naza politique ba fiko fioti ya balabala ko sotaka ko tsaka n'importe quoi ko makeli na ngombo ke zotambola malamu te toza ba politique to vanisi mituna biso o to ina politique to ina politique Napoléon Bonaparte albaki loko moko il ne faut pas passer sur cette terre sans poser des actes qui imposeront votre mémoire à la postérité fin de citation. C'est que le président Félix Antoine Tshisekedi a eu dans le Congo central pour en eau profonde. Botanga archive et bandi les lotés. Et donc les bandits banda des années. Et ça la bandi blanda histoire en boko. Au moment où tanga babiloko ba belge ya colonie. On envisageait déjà l'érection d'un port en eau profonde. OK, pour nous davantage le bassin du fleuve Congo, pour nous permettre davantage des échanges commerciaux entre le Congo qui sasa na mokili mobimba surtout que Congo ezali bastion ya ba richesse ebele ya mokili tokosenga na ye kaka na bakonjo bakoya lobby batia bateau l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pambate ce n'est pas une première pierre que tozo ko tia na mboka la biso biso tondimeli bitumbo ya ye biso tondimeli to sunga mando ya ye to boy ko ka soni ete libanga ne komela ko ba mabanga komela ko ba histoire ya mokili ba tiaki libanga moko ba sala boy tala lelo et comme il va trouver côté tango pour que kayas ba que boire la mokili so pa wapi donc to senga nete a poser pierre avec nos amis arabes ba kende liboso pour ne kokisama et tikali elembo munene o ba benga ki sisabidimbo ezali kidimbo moko ya munene na manda na ye mais na ko suksa pour obina ngai notable ne Congo pour na biso le président Tshisekedi n'est pas Kasaye le président Tshisekedi est né Congo on to benga gaye mpangi Tshisekedi pambate biso to histoire na ye malamu ya tangi bolenge ne nyonso ava na mboka na biso omona ki bolandaki mama lobaki mama ni akeru fumbwa me préféré na yo mona muluba linga fumbwa ya solo muluba benga fumbwa makasi ya pambate mais omoni ke ye azali pambate a passé jeunesse ne nyonso éducationnel na Tumba na collège Mbansaboma avec monsieur l'abbé Temo que je salue et à Koli. Or l'environnement dans lequel nous vivons impacte sur notre comportementalité. Donc, comme on dit, ce qu'on a dit, malamu, azana mwa borgueil wana te ya nini. Azana mwa ko babenga ba Congo, komi lembi sama muke na lolenge ne ya bozali. Donc, tukoloba ye, bravo mokako swa, neloko ya sali atele melango ekomatina na suka. OK, maître Patilendo. Nazo ko ndingo zo ba makamu, ntango zo loba zo saka na méritocratie. Mais que le outil ko le kawa biso nyonso to mole na ba singa. Na ba image ya on azo ngana mituna tana nazo sura na mwana mete parti dendo incarnation na ye koko na eto ye moko parce na yebi ke mete parti dendo azabele bien na prison makala pour escroquerie on est sur méritocratie mais na ko expliquer bana Congo ya so qu'est-ce qui s'est passé omoni na seki boya ba kozela mettre parti na escroquerie na ba anti valeur ba kozela mingi mais eloko moko na sosoli na bitumbo tozobunda ya politique moyini ya mutu azotambusa masembo azali mobomi azali pembeni na ye yo lobi méritocratie mais dans l'arène politique il n'y a pas que la méritocratie tozoko bunda to vandi sango na mboka mais il y a la médiocratie il y a la voyoutocratie la démocratie majorité ya ba voyou majorité ya ba médiocre l'ennemi ya médiocre
biso ba méritocrate totalaka mutu na makambo ya mabete. Pour nous, nous vous avons dit, le Congo doit revenir aux Congolais de valeurs. Indépendamment ya école na yo, religion na yo, parti na yo, sokoni na yo, bunzambe na yo, toza kuna te. Tozotala na yo, nini yo za nango ya mutuya, o tokoki kotia yango na mboka, po tokoma leloko biso tozosambela nzambe, tozopesa président Tshisekedi, Félix Antoine Matoi, tozoblobane midi, tongo midi, pourquoi? Tozala mboka oyo ya juxtaposition des intelligences, juxtaposition des talents, juxtaposition des vertus. Si vous êtes professeur d'université, si même au Mboka, vous avez tout ça, vous avez auto vivre. Vous avez juge, président lobby, vous avez pas d'abino, vous avez 3 ans de prison flagrance. Mais le monsieur qui a dit ça, on va s'en occuper au moment opportun, je vous assure. Alors, c'est une cabale, mais le gars d'Alibanda, baleki c'est loko wana jeudi na pokwa. Liberté provisoire. Baleki c'est loko wana jeudi na pokwa. Vendredi na 15h, babi nanga papa zonga na ndako na. Na 17h wana parquet à Gombe. Na 17h quand même akale yi. Bon ba monter ki mise en scène wana. O ba zaki parti na quand même akala. Ah wo ndeki bo mesala ko balelo na ba. Pas bino ba jouer c'est solo. Les vendeurs des images. Les colporteurs de l'information. Des gens qui abusent de la, je dirais, du déficit de citoyenneté dans la masse pour leur faire passer n'importe quoi. Yo, prison makala, à matin à camion, gayo na zongi na ndako na ngai. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Na ko zobino ta ebelete. Parti de Flendo Tilazo Luka, chinois oya monaki parti. Aye ko senge mbongo, wapi chinois za la kate. Les dossiers est encore là, tozo senga na ndeba senga na justice, lever copie. Le dossier est encore là. Nani afunda ki parti kake ko sala la kombo na ye po azwa mbongo wa batu. Muto mwazate? Na batanga ki na commentaire wana. Je vous dis nazali mutu ya ba sociologie de la rue te. Je suis juriste. Et en tout cas dans l'aksaka droit na bano yo, ba yebi ke tsoko na bango ya droit et sali bango ba avocat ba magistrat, monsieur bango na poto, ba sombi nga bilamba ya valeur, pas matériel na bango za maïza makambo solo. Je n'ai pas vu mon plaignant. Je n'ai pas vu non plus celui qui se serait présenté comme une victime. Mais binangate ti bakanga ndengeni bakanga ngai te bakanga ngai bayaki ko enlever ngai babenga na français batendre ngai guet-apens na ko benga bilo bapanzi sango boza wapi boya na numbangu maman moko bazo bomba boya ko zo ba image wala vous venez non la presse vous venez on vous appelle par le téléphone vous venez là bozo koma na mutu ko bino boy wapi yango boke ne kuna na lupango wala boko bakanga bilo mibi bango yeyo alors ko na mboka bakasaka n'importe quoi. Et comment il colle la TV, sensation, il faut qu'on soit sensation à Batou, il faut qu'on soit bloqué et ils ont vraiment le coup de mingi la conscience na biso. Ngana ki na grotte la fleuve hôtel et j'étais avec madame. Na tiki mutu kanangai na jeep na entrée à fleuve hôtel. Na zi carte na avocat na ba bengi ngaya wana mdeko moko songolo na ko ba document ya ko salela pour revisiter le contrat à péage du Congo central. Ngana za bobi nga candidat pour gouverneur du Congo central. Candidat sérieux, pas candidat ko sala ka théâtre ko bina ko sab non. Candidat sérieux. Donc voilà, candidat sérieux. Na kei kuna na telemi na présenté carte na concierge devant témoin. Ah maître benga mutonga benga numéro benga mbango wala. Yaka mbango document na nina kende na za na farde no yoko zomekolo ko tanga ba étude na bimi na pa na ordre d'entrée à fleuve hôtel babi na bureau ba tongo za na suka kuna. Je ne peux pas imaginer que taki makambo na komona ba scène na banoke na bureau wana na mona mutute liboso na ngai na mona boni fleuve hôtel côté ambassade à Suisse na tiki mutuka na entrée na madame na carte avocat na l'accès kuna moyibi aya ko yiba yo ayi na porte na butu sentinelle ngai nazali songolo na ko yiba pa na bino takutu moyibi ngo ya bololé. Moyiba bolola ko sala ngote bon moyibi wa mutama yelo ko ngai voilà nazo kende mena na koma place ba laksinga ba bureau à Souka na mona 4 gangsters là il faisait encore sombre 4 gangsters ah monsieur tout ça ba tout ça yakao j'ai dit mais peut-être ils m'ont confondu j'ai dit je suis parti de Flendo politique et avocat c'est ko bureau banani ils m'ont pas donné leur éclair ils m'ont pas déclaré leur identité na Souka fleuve hôtel 18h15 sur coup. Moi mon libre côté. Oh monsieur, toko, les communautés sont brutalisées. Ah je l'ai rappelé bazoba wana. Je m'excuse mais bazoba.
parce qu'appeler le zoba par son nom, c'est pas non plus un péché. Bah bololé même. Mais même si bango monsieur, peut-être que mon anga la TV boninga malamuté. Je suis physiquement d'abord fort et spirituellement nanti. So comme physique l'année ko longa binoté na ko moto ko saka traction la mutuka. Na ko sala traction molimo na ko na makasi ko le kabino boko kamwa. Et j'ai maîtrisé ces quatre messieurs. Ils avaient une voiture Toyota verdâtre filmé makasi ba plaque ezate. To bundi na bango ba botoli téléphone buso na ko benga ba konzi mususu. Ba riko benga ba konzi mususu. Ah non. Mais bien, il va enlever la moutou comme vert et dans la plaque c'est beau. Wapi fleuve hôtel, maître, résistez aux oya. Moyibi, ayego yiba, bakangiye, abeni so bakonjo, mais si je suis bololé ma partie. Très bien. Donc, pour la construction rapidement, na maîtriser ba wana. Mon gars au téléphone en tout cas quoi qu'il m'a belé. Ça je suis désolé de le dire, mais c'est ainsi que il est kaki. Na zo ba téléphone la simbi. Donc comme là, même si bon oya ko pousse na susu. Le président habite derrière ici. Bozana Minduki. Minduki. Et je leur ai rappelé que la première promotion à Sarma, service d'action de renseignement militaire, na 87 ans Mbuta Bandaki yango. Donc ça une aptité. Atoye baka yaspé wanate. Na ile kabe musala malamu ya ko mi défendre so musoko mungu na koti. Donc arrestation ou pas, ils ont qui ordre à président Tshisekedi. Le président Tshisekedi, mais est-ce qu'il a intérêt à kangisa ngai? Ngato zakine na tumba. Tozakine na collège Likia baninga bayebi ngala bundisi bato tumba na collège Likia président ale ya ba collège Likia ale mutombo bravo pour son soutien président maire Kubu ya tumba mais ils savent je suis pour beaucoup la répression du président na ba ancien ya tumba na ba ancien collège Likia alors ngamu tunaka nsuko ba président kangisangai na fingi yete na lembo onete na lukisoko nini te alors akokangisanga pour nani mais par contre ba bazali simanaye. En tout cas, baza moi mingi baza na likambo wana. Donc au moins na ressources na Congo na réussir ko maîtriser batu wana, ba pousser les sous-souté, na moni jipe ba peme. Pour ngai et peut-être pour ba konzina bengaki. Na ko mona commander ba peme yake ba peme soko 10 capitaine Lembo. Mais Lembo je l'ai connu avant na kakokolo na sunga ke mingi. Na sunga liboto le mingi. Maître mwana o ba ebingai soko na ju moi $10 na ngai na liaka $10 nyosote. Na tika ka peut-être na $6 4 et qui n'est pas comme monsieur Mokili. Pour nini, babenga kona français karma. Oh zo lone malamu okubuka yango. Et ce qu'on a lone quitté, ne lobo moningate, pambate, plein de gens na kota ki na voiture wana. Ne le ba kombo ba bunga, Shebeya, Bazana, qui encore ba leva bunga. Le docteur là de Jean-Pierre Bemba Soso, Soso, nous avait docteur Soso non? Oh ba bunga, n'engena bunga. N'engena bunga. Dieu est bon. Voilà, bakena ngana kakokolo 14e région militaire. Na tuni lembo. Na komi ADF nalu force négative. Lo beaucoup kanga parti kakokolo Minduki mais je suis quoi? Après yende lembo je sais que général na yewana Ilondo. Ah mutonga zama comme belé mais je peux imaginer que lembo ngana sungaka simaliwa ya golf asala biloko motindo wana. Il m'a rien dit. Nakata ya jeep tozo kende téléphone na zolela. Ba konzo ba benga ya bazo benga. Mais lembo me dit que si ma téléphone oti. J'ai aussi ma téléphone. Voilà, dit tout le monde je suis déterminé d'y aller jusqu'au bout. Et bah, donc, on dit, quand Kokolo, on a salé sur 2 boutous. 3e boutou, commandant bateau PM, bravo à lui. Colonel Baleine, le petit sobriquet naïd, Baleine. Bravo à lui. C'était un monsieur correct. Et j'ai témoigné sa bravoure là-bas, continué sur la route de la Simali Solo. Lui me dit, mais ton vent soit Timokoni. Bah, tiens, la cachotte, la kiti kaka. Yo za selenga TV na climatiseur na frigo après ça ba jimi na melati 3e jour abi nanga non papa zo biloko no zonga na ndako ba makambo lokala ba makambo sima osali nini plaignant wa yo to mona kete PV ya mutuba oniko yiba mbongo azati chinois ngo ayaka te chinois so na biso ke ayebi yote siko yo za likamona nani pene ko comprendre que likambo ba sala ki ngai bongo c'était ma candidature na Congo central. Vous n'apprendrez jamais notre parti lendo mais les autres préparent. Yo mutu yango yo misu yango vous n'apprendrez jamais. Vous n'apprendrez jamais parti lendo poison. Bachelenga poison le 1er décembre. Il y a né le 1er décembre. J'étais empoisonné. Mais j'ai dit à madame les 4 poison continue nzoto nga tikana sa ba makamanzambe na ngai nazo bimisengo. Et les 5 on est allé voir boy bataka mamba poison. Effectivement tu as été empoisonné. Ba pesinga ki senesi madame qui son Amélie. Donc vous n'apprendrez jamais Babetinga Massas na balabala. Là je dis à ceux qui tiennent la Bible
de les retenir pour dire. Vous n'apprendrez jamais. Babeti Pati Massassi, à Koufi, jamais vous l'apprendrez. Vous n'apprendrez jamais Nabungi Namokili. Je sais comment je me conduis, je sais mon harmonie avec mon Dieu. Donc voilà, troisième jour, na pourquoi, Nabima, Zoba Biloko Lokende, na ba téléphone ngai. Ilondo akanga ba téléphone ngai. Ba ko toutes les questions auditora. Yo komi OPJ komi na pokanga ba téléphone na bato. Yoki ngai. Akri ba téléphone ngai. Babina kende kuna na 14e région militaire, ozo ba téléphone ozo na ndako. Na ke na 14e région militaire. Muto yebite ba pekisa muto apesa nga téléphone te. Donc nazaki muto yebi pa nga na za ezati. À part madame ayoko ko joba soupçon par après pour que me bato malamu. Eh ben na ke na poko pa Ilondo, na zo ba téléphone nga na zo ndako. Na ko pa na ye Ilondo sa komaki mukandane azui mukandango wapi akwepesa na auditorat militaire. Kachongo na tinelio monsieur Patrice Lendo habitat veut dire XY. Tolandia pa na biso pambate tentative de escroquerie au préjudice de Augustin Kabouya, secrétaire de l'IDPS. Mais Augustin Kabouya n'a pas escroqué ndenge nini. So l'escroquer, aya ko babilo ke escroquer. Na ndenge nini. Il est tout seul comme belé et je vous assure, pour comme la union sacrée, moi Patrice Lendo j'ai convaincu 3 députés. C'est moi qui les ai amenés par le président Kabound pour contre l'union sacrée. Ils sont là. Mais ça, comme nous sommes pas politique, nous sommes tenus à certains secrets politiques. Mais j'ai conduit 3 députés à l'union sacrée. Ils sont là. Mais on n'en est pas encore là. Donc voilà en fait. Et quand on a commis colonel Pécrim, colonel Lazou, bravo à lui aussi. Attendez, nous sommes oh. Mais il y a un Makamboyo, Adjango Wapi. Namoni Makambote qui a Kabouya, il y a Mbongo Batu, tout le monde est en côté. Plaignant le Wapi. Nabi n'a déjà 3 jours na Boutuka Kola la Kabouya. N'a kiti car Bachanga la Kachouka la kiti. Eh bien, le bon, maître Lala Kakawa, l'homme de la général Totouni a apprécié. Pour moi, il combat Kabouyo. Moi, il y a des gens qui n'ont pas le sens de la République. Qui nous ramènent encore dans ces histoires des hommes forts. Eh, ça partit, vous les qui ça y est. C'est ce que j'ai dit à certains amis autour du chef de l'État. Ils doivent cesser leurs bêtises. Ça, je l'ai dit avec force. Et je ne suis pas à les confondre. Ils doivent cesser ces bêtises. Ils doivent cesser. Le président ne fait pas appel aux gens. Pour mon bébé Saka. Le président ne fait pas appel aux gens à nommer Rabatouté. En tout cas, le président Félix n'a pas témoigné. Le président Félix a nommé Rabatouté pour que nous soyons à la balabala. Pour ça, jamais. Des fois, le chef, Dieu ne fait que ce qu'il a dit aux oreilles. Le système est tellement compliqué que Makambo a sonné comme un matin de Komaraté. On bloque ça quelque part. On bloque ça. Ça je vous l'ai dit sincèrement. On le bloque. Le lendemain, on a 4e jour ou 3e jour. Quand on avait le moyen de il peut qui ni battu dans la question, ni balak mouton yo rien. Dans l'entretemps, madame Aye, je la salue madame Betty, eh bien, a bengi les photos parce que c'était des nez vieux. Je n'ai aucun problème avec ni l'opposition, ni la majorité de la pouvoir. Je ne suis plus de l'opposition. C'est notre pouvoir. Il y a pouvoir aventurer. Ça, je l'ai dit avec force encore. Ingele oh, bakangi maître madame, c'est là. Oh, sinon, mon fait voter la lobby à l'embongo. Je cite mon aîné Ingele photo. Avec maman Annie, je les salue pour leur sens d'amour. Ingele photo soit un chinois pendant 3 heures d'état. Ndekonanga Simon, il s'appelle Simon. Yebisangai. Maître Pati fille mon collaborateur, c'est un jeune frère pour moi, un monsieur correct. Est-ce que mon n'est pas naïo? Je cite Ingele photo, oh, bazana te babenga Ingele photo. Mon vieux. Et sinon, lobby, namona yete, abenganga te, tosolola na yete, tango namoni malobaneka monsieur abimis loki voix na ye, na motema nga mona lelaki. Mais ça la démenti te, abi na ça démenti ndenge nini. Bon baza sima, yokanga, bon baza sima likambo yo, baza ba konzi minene. Na ko ça la démenti parce que na za homme d'affaires. So ça li démenti na côté du mwana wana, ba ko botu nga ba faire na ngai. Ça c'est ce que le chinois a dit au ministre Ingele Photo. Alors, quand on a pourquoi il y a 4e ou 3e jour, quand on a 17e, même si madame a avocat, et maître José Lunga, mon ami de promotion, maître Vaval Mukobo, maître Diomi, maître qui encore Ilus, Coco, mais automatique na likolo wana Staline Duita aussi. C'était José Lunga. Donc contre la bureau du colonel général Kassongo. On entre chez lui, croyant qu'on trouve la question, comment ça s'est passé? Rien. Donc quand tu dis, oh,
D'abord, il m'a confondu avec Maître José Lunga. Ah, est-ce qu'on m'a dit boy? A vu téléphone. Allô? Bon, n'a jamais dit ouais. C'est que ça la ganga to ça je vous dis sincèrement. Ça la ganga to solo laki. Ça se voit à tel main libre. Ba so nani ya kilo auditorat kuna. Là je vous dis ça ba conjoint mi balé. Ilondo naka so ba ke auditorat té. Alors là ça veut dire que face nga ya buzo ba mana mboka oyo. Là je vous dis sincèrement. Donc on ne peut pas continuer à se moquer des gens, à jouer avec des gens sérieux. Il est sérieux, jamais sérieux que moi. Voilà. Non, là je l'ai dit vraiment avec état d'âme. Je m'en excuse. Eh bien, quand on me dit, ok, bon, toujours l'excès de la TV. Eh, c'est vous qui m'apprenez que c'est un escroc. Je suis au courant derrière, ce sont les réseaux sociaux, la télévision, la radio. Ah, escroc. Escroc kenan. So mona moyibi ayibaki tete ya ayibaki nani ayibaki poani ayibaki balexé na TV moyibi izalaka te et cette histoire on la na TV j'ai dit au ministre des droits humains na auto komele mukanda batika buzo pampamba wana même moyibi aza bénéficier de la présomption d'innocence même ba contre le pango nanga moyibi on a la présomption d'innocence jusqu'à ce que le juge va se décider au moment la bamboka ya solo bakanga batu on a arrêté un groupe de bandits ba bombi mitu na bango OK ngai Engai parti, j'ai appartenu, semble-t-il, à un réseau à Batou, parce que c'est un Namboka. Yoka, police à Kassongo. Réseau à Batou. Tant que texte, en français d'abord, il y a Mabé. Français à Mabé, je suis désolé. Il y a Mabé, il y a autant que ça va français à solo. Eh bien, réseau à Batou. Tokangi Bango, parce que la Bakomba Bakonzi, réseau à mettre parti. Bon, nous aussi, c'est qu'on a un réseau. Comment vous l'avez la TV? Si vous avez un réseau, c'est un réseau à solo. Mais vous avez un qui a Bakangi parti? Pas qui m'a on protège, je suis un ancien magistrat congolais, je sais de quoi je vous parle, le secret de l'instruction globale. Pour ne pas permettre aux uns et aux autres de brouiller les pistes de la vérité. Il y a la TV réseau. Quand on a sali enquête, quand on a sali enquête, il peut qu'il a sali enquête, et il y a un réseau politique où on a préparé texte en français à ma B, on a sali la TV, on a dit ah, quand il y a gouverneur, c'est là où j'ai compris. Et là, c'est ma candidature. Mais ce n'est qu'un vote. Parlant de cette candidature, Maître Patilène d'Auto qui s'appelle Toshité, qu'est-ce que vous avez exactement au sein de la Congo central vous estimez que Batou Badika Libosonayo peut-être va mériter à quitter? Au moni, erreur mukena sala qui n'a pas dit un staff nangai, bande comme ça, structure est belle ça c'est manangai. En tout cas, ça, je vous dis sincèrement, les politiciens, les députés provinciaux, les églises et les dimi qui sont en train de se faire dans la province. Erreur, c'est là que c'est là qui est. Nous sommes en bandeko. Ah, pour le gouverneur, nous sommes en bandeko. Nous avons une question, bandeko. Payage à Congo central, nous sommes à Congo. Payage, on les joue par mois. C'est 4 700 000 $, 4 500 000 $. La moyenne l'année passée, c'était au mois de décembre. Péage, c'est là qui 3 800 quelque chose $. Par mois, je dis bien. Qu'est-ce que le péage a investi pour avoir un bon et motindo? Et, Azom, c'est la Mabélé à Congo central qui a 200 000 $. Et c'était d'ailleurs ça, c'est 1 000 $ avec l'ancien gouverneur. Avec Makambo Siko et Bachalme Salami là-bas, Congo central, eh bien, ça 200 000 $. Yep Sangai. Nabouki n'a le pas, on a manga, il y a 2 millions. N'a pas 20 000 francs. Il faut que la maladie pour dire que motindo voilà. Oh, tu n'as pas de bloc à bandeko la cancer qui va Congo, qui est basé dans souci de Bongo Kabisonyos. Ça peut ne pas être moi comme gouverneur de la province, mais je serai mon Congo, je suis Manianga. Qui a l'autorité de me retirer mon statut de Manianga? Personne. Qui m'a nommé Manianga? Personne. Mais nous voulons que le pays marche. Peut-être que c'est d'ailleurs, quelqu'un a nommé un ministre. Mais tout ce que j'ai fait depuis qu'il est là, c'est le soutenir, non? Et je peux vous dire de quelle manière? De manière efficace. Je vous ai déjà dit. Donc voilà un soutien au président Tshisekedi. Vous avez vu? Par 2 fois, j'ai initié l'action comme le Congo, premier le président de la République. Première fois, Mbuta Diomi, Mbuta Mbachi, Mbuta Kisoloke l'Alphonse, Mbuta Félicé Malanda, le Boulanda Kiango, c'est moi qui ai initié cette histoire avec le ministre Diomi. Pourquoi je l'ai fait? Et à la suite, à la Congo central, il y a Atou, même à Mbuta de Mwandasemi, que je salue, Kaka Mwandasemi, que je sais avec qui je suis en parfaite harmonie. Ça, je vous l'ai dit sincèrement. Je suis allé dire au président. Et c'est moi qui ai dit au président Félix Antoine Tshisekedi. Limbisa Mwandasemi. Et le président avait fait ça. Mais oui, Nandimi.
mais afinga nga na makambo nga na yebite nga na zene likambo te et ça la capacité le président fait ça relégation na conseil à kanganga mbalo atanga tala makala 10 ans mbalo pour na conseil ya combat président il a tenu sa poitrine comme ça mais botala kofinga mutu na likambo ya salite et ça ki ngai passe mais le collaboyer na commission na initiative bozui mais bazui banane c'est moi qui ai dit à Moutambachi que boya c'est moi qui ai dit à tel boya si je vous assure mais je suis resté comme dit la Bible humble modeste humble modeste Kipling l'a dit si tu savais si tu pouvais rester peuple après avoir déjeuné avec le chef de l'État c'est moi c'est ça notre credo comportemental gouverneur va voter dans les députés provinciaux adresse ni opposant na occasion pour y s'améliorer par rapport à l'électeur. Et là on a commis nzambe na makambo yelingai et là on a commis na makambo yelingai babambaka libanga kaka na mbumu eteli tant la pesa ki candidature na ngana professeur Ngoma Binda comme vice gouverneur na ngai pour ngai cataracte Ngoma Binda bas fleuve je le salue le professeur nandimeki te na na considération motindo na bandeko na ba Congo je vous le dis sincèrement na ba députés provinciaux ba chef coutumier ba chef spirituel bon ba déclaration ba chef spirituel ba Nicolas Goya nandima ke lokwana te nandima ke te ke devant ba o bazwa biloko nyoso ya mokili na ko bangi sabat nandima ke te mais ta na moni makambo nzamba bi na ngai na sali yango po ba mulai na yo na kati ya mboka na yo ça m'a réconforté et les députés provinciaux maintenant déjà ba ndimela ngai kala ba bi oh to kasa ke toza na nzela ya mabe yo no za nzela malamu mais toza batu ya nzambe biso senga na nzambe soki nzambe ndenge ba bi na Bible me voici envoie-moi. C'est ce que j'ai dit aux députés provinciaux. Pas en fait. Parti de Ngoma Binda vous disent nous voici, envoyez-nous. Bon, mais Kabiso disait encore Chaloupa, de heureuse mémoire, pourquoi pas moi? Bon, mais Kabiso, les députés provinciaux du Congo central n'ont rien à envier dans les députés provinciaux de la province Moussous. Pas le Congo central n'a donné un candidat gouverneur. Ndekolanga ezana biloko moko ekokamwisa batulobi na peso exemple moko on a ibisi bandeko ba député provinciaux mais tala kolongwa Kinshasa timatadi nombre d'accidents et c'est chaque jour baliwa mais tala ba structure médicale d'appui na national wala y en a pas mais avec l'argent de péage si on ramenait la quantité à la province à 1 million mais avec 1 million de dollars ngala zimela kama sangata sala biloko pampambate un homme discipliné. Si on appelle sur 10 francs, on a 1 franc que l'on peut s'en 10 000. Et nous avons ça, je l'ai dit. Mais pour député provinciaux, il mérite ma considération. Ce ne sont pas des choses. Les bambouta ba Congo, les bambama ba Congo, ce sont des modèles. Les Moukongo n'est pas bon. Je m'excuse, mais je me considère comme étant le meilleur du peuple. Comme Moukongo. Balimbi sangai na bawana. Nakenda ko lukambongo pour convaincre bangote. To soyi na bango makama mbongo te. Pesa biso makanisi na yo to landaka yo mingi opposition scientifique méritocrate yebisa biso na yo biso tokozwa nini na yo province kozwa nini. Je vous ai dit avec le péage je peux faire des choses sur la route nationale. Avec le péage mais mon cher frère mais on va mettre des structures médicales le long de l'avenue. On sait ici accident Namboka beaucoup bakomemo wapi na ime soit la zone soit pas sœur na Kisantu mais de beaucoup à Kisantu hémorragie mais pour faire j'ai parlé avec mes amis juifs ça je vous l'ai dit avec mes amis juifs c'est-à-dire on va mettre des unités d'appui il y a soins médicaux au sale accident chaque antenne kobanda Kazangulu timatadi chaque antenne est un respirateur na yango s'il faut que tu prise en charge à bonbon tu as ça. La vie humaine est sacrée. Président de la République a ken mboko yo mbuba bonandaki yango. Batu baziki na ma essence. Yé moko mokonza mboka kei kuna. A ramené ba corps awa 79 corps ou 78 corps. Batu baziki à 3e degré. Mais botu na mokonza mboka. De mbuba 3e degré. Mama Yemo clinique universitaire, clinique quinoise, Ngaliema cinquantenaire. Mais tout ce monde a péri. Je l'ai dit, je m'assume dans ce que j'affirme. Tout le monde a péri, sauf un seul. Voilà bon, tu es parti, mon ancrage dans ma communauté Nekongo. Sauf une seule personne. Il s'appelle le petit hébreu.
so le beke boko tout le monde tourne comme maman wana et na campagne na comme na Congo central et je prends en charge ces jeunes messieurs. Il a été abandonné aux cliniques universitaires. Je vous ai dit, je l'ai connu quand nous préparâmes le retour de Nemwandase Michelu à la maison, à la suite de la rencontre avec le président de la République. Parce qu'il fallait qu'on sécurise le président, quand on a ndaku, à la kimia, tout ce qu'on a dit, c'est bon, dès que ça malelo. Petit hébreu, le seul rescapé à Mbouba, il est là. Et c'est moi, en tout cas, je n'en dirai pas plus. Mais j'ai conduit ma vie dignement. Et c'est cette dignité que je vais amener et cette honnêteté dans la gouvernance de ma province. Au monde hébreu, nous sommes mais mon contempo a évité que hébreu a qui rescapé. Mais ce que tu as dit, c'est structure ya solo. Au lieu de dire que na babuzoba, au lieu de dire que mbongo, tout on s'aka poche ya batu. Tout balula ngote. Ba poche ya ba pesa mbongo pour toute la communauté. Quand nous aurons réussi à bâtir une forte communauté, vous verrez que certaines passions, certaines rivalités vont cesser. Voilà là où moi je suis. J'ai un projet solide. Dans le professeur Ngomabinda dans le laboratoire. Ils ont préparé, ils ont étoffé davantage le programme d'action. Oh, ce qu'on relaxe là-bas, député, on peut faire Konzambo, on peut la différence avec les autres. Voilà. Merci beaucoup, Maître Patino. Merci à vous aussi. Junior, on dirait que ça va. Voilà, dernier mot, Maître. Dernier mot, Maître Patino. Nepsi bino ete nazali moponami ya Nzambe nasalelaka Nzambe. Nepsi bino ete Papa Etienne Tshisekedi babimisaki ye moto aliboma azalaki na besoin de mentité. Bana na ngai madame na ngai libota na ngai bayebaki za makambo ya tina te. Na yango naza malheureusement moto ya mibeko justice kosala mosala nango ndenge toyebisi bino. Mais na bo songolo pakala tozali bato oyo Nzambe atie mpo tokabula mboka te. Balimbisa so bamona pete biso mabe balimbisa biso na ndenge totambusa makasolo e biso pe na bisi bandeko nyonso ya Congo central ya mboka bolimbisa bayini na biso wana nyonso boyembilimbisa pamba te bayebi eloko basalaki te bomoya mutu eza na motuya ngana kokoma na Congo central mpona korégler bacompte na mutu te. Je n'ai même pas cette éducation, je n'ai même pas cette âme ni ce cœur là. Je viens pour la sunga mboka na ngai, je viens pour la mokonza mboka ete tango kosilisa manda na yo au retour de gouverneur, que papa, n'est pour la présidente Tshisekedi. Papa, mon fils, tu te conduis bien. Et je veux que le mandat soit dans un mandat en lobby. Mon konzamboka sepela. Bande konanga ba nekongo. Ba ya solo tozi mo konjoyo à la lumière du président Kasavubu, Mbuta Kanza, Nabosani Tata Simoni Kimbangu, prophète Kabedin Kanu, Mbutoskar Moïse Zandia. Balimbisa biso, na mabe biso sako pe to yebite, ba fongla pe mitema na bango. Tokende na mboka moko, tokende na mboka liboso. Oyo azala ba talent na ye. Tocha ba talent na biso service ya peuple congolais, ba talent sur la service ya mboka, talent na biso sima mokonzi ya mboka pour to tombola défi. Trop c'est trop. 63 ans après, mboka ezala image moko malamu te. Merci beaucoup. Merci. Bolandi, ezali bon mettre patilendo. Mikolo uti ko leka watemula ke image mo ezala ki biso ba ne Congo malamu te. Babi misala moyibi. Réaction na yo boyoki ninga tomboki atangi na bakomba ba généraux ya mboka au Congo yango na ko bituna tata Nzambe Congo to sala onini bino ba généraux ba officier supérieur ya mboka Congo tango ba ko tanga bina loko ba ngnes magwe batangi kombo na bilo mettre parti na to tanga batangi kombo na yo ofandi ozombenga pa officier supérieur ya mboka Congo ndeko nanga bozaka na bana bozana basi bozana ba famille. Tout bozaka bongo ba irresponsable. C'est normal, bazoto ka komba papa na ndenga mabe bile bofandi. Bo luka moyenyo bo changer. Bo changer fandeli ezaleli. Nani azape meina, nani ko ko conseil. Ba terrain belé, ba site belé zo bunga na Kisasa. So que la conflit parcellaire, auquel la Kitambo. Na simasa Kitambo. Comme général les autres membres, comme gouverneur, comme ministre. OK na Delvo, général ministre. OK na Maluku, général ministre. Mais finalement, ma panguango. Tout ce que nous gagnons, c'est bien ministre, n'est pas député, n'est pas généraux. Tout ce que nous ba terrain ni ça fait que ça t'endengene. Parce que on veut gérer Congo na ndenge na binomoko. Boso on mettre parti dans le bezaki complot. Balinga kité na comme na postulat qui na la kaki bana Congo. Mbongo ya péage ya Congo central, ils ont bâtiment un groupe de gens
ba chinois nde bazo ko lia mbongo wana en complicité ba congolais nde ba ko motenga ku ngana bo président de la république Sony ya wana sebete ya bine masolo makambo to mona ki mikolo zali koya musée abengaka ba tebele bazali lo awa na union sacrée ba aventurier association des aventuriers Kabila fils ya zuba to ko so baninga président de la république le Félix aye parce que comme so baninga OK musée abenga ba association des aventuriers mokonza mboka il faut fongola miso bana Congo ba ko taila yo to yeba ki so to voter Mbuta Tshisekedi mboka oyo ekozonga na twati comme yoza mokitani original vrai mokitani ya Mbuta Tshisekedi il faut sentir twati yango na makambo to komono te bola ndasko déclaration ya ba association ba parti politique ba groupe ya ba jeune ne Congo ndenge ba sele ba déclaration na bango na Kikongo na ndinga na ngai kuna na kumbi na lingala na français pour la soutenir candidature ya maître Pati Lendo la méritocratie qui règne na Congo central bana Congo central bo font la miso yende candidat na bino yo maître Pati Lendo moto ko soutenir yeyo ya dynamique pour la méritocratie biso bane Congo na bandeko mususu to sangani pona ko soutenir candidature ya maître Pati Lendo na professeur Elingo Mabinda bango bazali ba candidat ya gouvernorat na Congo central tozali ko féliciter président de la république pona maye awuti ko sala na province ya Congo central pona port ya eau profonde ya Mwanda toza na simana yo libela na libela tokotika yoti biso dynamique pour la méritocratie bato oyo bako soutenir candidature ya maître Pati Lendo na professeur Elingoma toza na simana yo deuxième mandat na yo aussi li ko zoyango na province ya Congo central. Vive la République, vive le président de la République, vive la dynamique pour la méritocratie. Merci. Mais il n'a pas cité le professeur. Je vais insérer. Beto bane Congo na bampangi tufukani mudinamike pour la méritocratie. Tuchifutula funda ya matondo kwa mfumu yansi tata Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Muvana nzila mubisalubia port ano profonde ya banana. Kadi beto twechi sa soutenir candidature ya mpangi yeto tata Pati Lendo mfumu ye kilandi kiandi tata Ngoma Binda. Evo kadi bau bena ba meritocrate evo bena ye kadilu adiela muyala kitini kiansi kia Congo central. Imudi audio tochifutula dia kafunda dia matondo kwa tata mfumu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kadi yandi meni kota mubaka nzila meni kota munsamu wa mitantu mieti tomba nwani sa candidature ya tike ganya ya maître Pati Lendo fumunsi ye tata Ngoma Binda kadi bau bena i bantu basikila muyala kitini kya muyala zunga kya Congo central imudi audio tutombele RDC yenda kuntwala beto abonsono tuyangalale RDC yani. Oui bande ko nanga boto lana weza ba jeune bomundi ba mama bilenge basi bilenge mibali na ba papa basangani pona ko sala déclaration ba tombo na mongongo banana Mwanda oke kuna na kundi oye na Matadi oye na Songololo oke na Luozi oke na Kazangulu to sangana to soutenir candidature ya mwana somi ekolo Congo la méritocratie ancien magistrat avocat professeur mwana somi ekolo Congo maître Pati Lendo to chema boko soki ya zui gouvernorat ya Congo central ndeko nanga dossier péage il y a à boire et à manger to ye banela zoka mission na biso pandambu la boni ba stroka na Congo central pendant la boni ba stroka ban la Congo central de sa péage
gouvernement à Congo, donc gouvernement Congo, ils auront combien de mon péage? Mon péage, il y a le gouvernement central, donc qui est dans la poche à Moutou. Il y a un retour dans quoi Linguette, IGF. Et là, il y a politique, tout ça pour les Congolais. IGF. Ils ont des politiciens, tout ça pour les Congolais solo. Sango Nayoki, dossier, il y a péage à Congo central. Misolo et Côte Isaka. Même dans les besoins chinois. Après, je suis des Congolais. Mais je suis montant 15 millions, 14 millions. Même Misolo a péage à Congo central. Nous avons besoin de Linguette. Mandat à l'état ici la carrière a mis ça yemba faut yeba. Mandat à l'état ici la retourne à biso na Congo central ça rani pour na biso. Dossier à péage à Congo central na rotika nga ta mokete. Na okende na bandi boy, na okende tina suka. Na yebi ke ba ministre, ba député, même ba conseiller me konzamboka ba za kata dossier péage à Congo central. Misolo ko kende ba na ba chinois. Donc ba congolais ba kono ba travailleurs, ya ba chinois pour ba lia, ba bala, ba tonga ba immeuble. Le coup bazoye babino o maître Kingad bazoye ba o ke moyibi munene bazoye ba ministre boye yonde papa social o ke moyibi munene amoka ba congolais c'est ça vina bino to kolande la bino tina suka to dénoncer mutu na ngaya na péage Congo central bande ko na ngai na yebisi bino ke na za kia diambo na za longi na za makizolele na za fuemu na zongi sur la forme on ba nemo na ntimi ndenge kimbanga bandaka koloba kina et dépendance spirituelle abandaka kosenga ya na Afrique incarnation ba mwananse ba kimbang ba kimpa vita taso boye bakate yeyo sikate kimya kolonzambe ezala na bayini nyoso tout ya Congo central bongo na motema poete maître Patilendo azana nzela comme meilleur gouverneur ya méritocratie ya Congo central tukuta mkomalobi